Ba tata iba mama kiamboto kyetu awe tukolele beto mpeto letezi onkombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santu tolandi matei na biso na kati na ndako Nzambe ndenge bauti kote ya biso bilei na biso ya bomoi bango bapesi biso yango nde eko batela biso moi mobimba pe ba programme nyonso lingomba abongisi biso nyonso tolandi malamu yango nde tokolanda pe kosalela tozala makasi na mabondeli pe botongi eluseli mipe lingomba tata Molimo Santu kolona pe kobokola musala ya mundimi ezali nde tozala bana ya botosi ndenge bauti kote ya biso na tongo ya lelo tozala bana ya botosi po malako nyonso oyo bazali kopesa biso toyebi te tata Nzambe mokolo nini ye akokata mokano to likambo na ye oyo ezali ete bana ya botosi ya tata Nzambe bakoka kosepela peut-être papa Wumba mudayibi mokolo wana papa ngeye papa lela zaya mono gizabi papa biso tozali bato iyo nde okokoyeba papa parce que nkolo Yesu ndenge alobaki ete ngai na tata tozali mutu moko donc secret ya tata mwana kokobosana yango te papa. Est-ce que mwana ayebaki ngonga wana secret na bango tata na mwana papa de Gaulle ya bolubana lo merci nkolo lopesaka ililoba ndenge papa directeur auti koloba na koba tata mwana pe Molimo Santu biso tozali batu tozali na ebandeli tozana suka bongo ye moko nkolo Yesu ndenge dina lobelaki yango nkolo Yesu alobaki te likamwana ye ayebi yango te ata banjelu bayebi yango te kasi nkolo soki totangi na kati na mokanda na Nzambe je crois bien na Corinthiens na 1 Corinthiens je crois na bosali chapitre alobi Paul alobi ete Molimo ayebi secret oyo ebombami na se na motema na tata Nzambe lokola bino bosali Molimo na kati na tata Molimo Santu donc boyebi secret wana yango nde boyebisaka biso te tomibongisa soki boyebaki te nde boyebisaka biso te tomibongisa. Est-ce ngonga oyo ye nkolo musala ko ya yebani eyebani te tata peut-être bino mibale fo boyeba yango nkolo biso toyebi te mpo tozali bato nga mpe nayebi na nga te oye nkolo. Merci papa pasteur. Merci nkolo. Nzembo dirigeant mta yembaka ngote toyebi ngonga te oyo nkolo musala koya yango biso nyonso tozala ya kobongama yango baza kotiela biso mibeko totala likambo oyo 1985 papa Mfumolongo alobi ete mibeko oyo eza na kati na Bible etangama. L'an 2025 papa Simon Kimbangu Nkangani alobi ete tokotanga kaka oyo eza na kati na Bible kasi oyo ya lingomba ekotangamaka kaka na ntango toza koyamba balandi eza boye kasi sikoyo alobi ete oyo pe ya lingomba etangamaka ntina nini ya sengeli yango papa Wumba bino nde be evangeliste nakomba tata mwana pe tata Molimo Santu na lotumbu na yo papa
ntina lobile ndengo wana parce que papa fumwambanza tango azali na biso azali kolobete mobeko ezali bobele se mobeko kati na mobeko nde elonga na biso ezali. Alors papa fumolongo lengenda kontima lobiete na kati ya Bible mubimba nde makambo misatu kaka nde namoni bolingo mobeko pe misala. Alors mobeko donc nde boyebisaka biso papa kuna na Amerika lingumba moko zalaki kuna ya Mormon. Alors tango tata zalaki lingumba etambulaki na ndenge sengeli metango lingumba etikali na mwana bajeni bamonete puete tozala sima na yo fo mibeko mususu lungula tango balunguli mibeko donc lingumba ekufaka. Alors biso mobeko yankaka nde elonga na biso papa nzira mususu ezali tokolongela bobele kaka na se mibeko parce que soki toza kotambola na mibeko tozali boyoka ni na Nzambe ndenge ba Israel bautaki na Egypte pendant 430 ans mais tango babimaki bakumi na ngumba ya Sinai tata Nzambe apesaki bango mibeko parce que mibeko ezali liezo mutu na tata Nzambe. Merci Papa Umba. Po mibeko ya lingomba ndenge telobeli yango mingi kaka toyeba kango tango baza koyamba balandi toza koyamba bandeko mususu bauti na mangomba mususu to mutu abungaki mondimi abungaki azongi nde bakotangela biso mibeko wana nzoka nde bomoi na biso mobimba na kati na lingomba na tata Molimo Santo bachela biso mibeko zomi na mibale oyo bakomi kotangela biso l'an 2025 papa simoki mbangu mkiangani pwana nini asali biso rappel wana mibeko ya lingomba tobosani yango eza boye te ndakisa oyo baliaka ngulu ya kinsueki to makaku ya kinsueko bazali to bazali te ebele toka nena lingomba ezali mobeko papa Umba pona nini bachaki mobeko ya ngulu baka beba peo kusa na be pembeni obsana na komba tata mwana pe tata Molimo Santo mobeko ya ngulu soke ezali na kati tata Molimo Santo nde mutu alobaka na biso ete nkolo Yesu tango azalaki kotambola azalaki kolinga bana mike mingi tango akomaki na mbuka moko atuni bana naza komona bango te baza wapi o bazali te ebongo na ndako na banani baza kuna o bangulu botika pe kaka bazala bangulu donc bana wana bakomaki bangulu ya mibale papa na Luka chapitre 8 verset 26 nkolo Yesu abimisaki mulimo mbena mutu moko azalaki ulana basimetiere kobuka bashene metango akomaki epa ya nkolo Yesu abimisaki milimo wana nde milimo wana basengaki tokota na biso na bangulu nkolo Yesu apesaki nzela bokota na bino nde bangulu wana ele bazwaka libuma ti bake kokoya na ebale nde bakufaka. Oui papa de God. Merci Golo na komba tata mwana pe di Musantu papa directeur asi apesi biso ba démonstration nyonso mais banda bandeli ya mokili tango Nzambe asalaki mokili akabolaki biso biloko kolia oyo biso tokoki kolia na oyo tokoki kolia te na kati ya biloko tokoki kolia te na kati na Lévitique bapesi biso banyama oyo ezali na maseke te ezali pe na makolo ya nini boyo fondu te. Alors na kati kuna ngulu aza repris aza na maseke te malgré makolo ezali fondu. Donc la liste déjà ya Nzambe alongolaki déjà ngulu po ete tokoko bato bana na ye bakokolia yango te ndenge moko mpe abosana nyoka na liste ya biloko kolia ezala ya liste ya malamu ezala biloko ya mabe nyoka aza repris te. Donc yakola Nzambe apesaki Molimo Santo tango bapesi émission balakisi ye ayebi aye kolakisa biso lolenge nini biso tokotambola. Alors papa mobeko yango ya lingomba
soki bapesi biso yango but nango ezali pona kolongola mabe banda na ebandeli nde toloba en français. Le but de précepte kimagiste c'est d'enlever le mal dès la racine. Mpo ete mutu akunu kweya te na mibeko zomi na nzambe yango na nde tata nzambe atiaki mibeko zomi na mibale liboso. Donc soko respecter o meli o kangi mibeko zomi na mibale lingomba okoko kenu kweya na mibeko ya lingomba te okobatela yango très bien parce que mibeko lingomba but lango izali la conscience pure na 1 Timothée chapitre 1 verset 5 kita o ezola kisate solo zali mundibi o but ya mibeko ya nzambe na but ya mibeko ya lingomba ezali pote okweya te na mibeko ya lingomba parce que mibeko ezalaka chaîne tango telebi okoti na bar oke komela okolula okokosala makambo asalaka te malabuse komema tina liwa voilà nkolo ndenge okoki koyebisa likamwa bongo mobeko ya liboso ya lingomba. Mobeko liboso ya lingomba nkolo ezali kotosa leta pona nini? parce que bokonzinyo so nkolo na Romain balui bokonzinyo se utaka na nzambe. Alors nzambe soki apesi atelimisi mutu apesi responsabilité apakoli ya mafuta donc apesi ndambo ya nzambe esengeli botosa mutu wana boso botosi ete botosi pe nzambe te mpona biso tata bokonzi oyo toza nango lelo tomoneli yango mpasi bato bakufi mpona na bokonzi oyo mpo tozwa indépendance mpo tozwa lingomba bato bakufi mingi. Alors lokola tozwi likambo biso wule tobundelaki ekoki na biso tolakisa te eloko oyo yango tomonelaki mpasi parce que mokonzi po ezwa poids esengeli bakolo na yango donc nkolo ya bakonzi nkolo ya mokonzi wana bango ifo barespectaka mokonzi wana soki apesi commandement bango bapara na ye par exemple bafamille na ye soki bazoleka na liboso ezolakisaka solo bokonzi wana bazorespecte yango bakozwa exemple soki tata mokonzi kutu ake kosala matiti bongo yo ozowumela oyo nde nani moli papa nde tokoki kotelema wana. Merci papa pasteur boki kofanda na merci nkolo kangonde foto kangama mingi na kati na mibeko oyo tata nzambe apesaki na Moïse oyo pe ya lingomba totosa yango nde ekolongisa biso mondimi tango za kotambola na kati na mibeko mabe ekoyela yo te yango tata molimo centre papa Simon Kimbangu Kyangani aza koloba ete tozala makasi na mabondeli na tango tozali kobondela na tango tozali koya na kati na ndako ya Nzambe ndenge bazali kotangela biso manso oyo yango nde eza kosala biso sécurité ya banzoto na biso pe ya milimo na biso yango tongo lelo toyebi ete bamama bazali kosila na ndenge nini po ete baza kozonga batikali moke na nkamba eza boye bamama oye lelo mokolo nini samedi ya banani ya batata tolingi topesa au revoir ya batata na nkambe tokobeta bango na nchinchani tokobeta bango noko akimi ayete alekwe ate azobonga mapo akende madinga ayebisaki ngai yango tokobana na nchinchani ya batata na bamama na ouverture samedi bana baganyaki bamama ekasi na fermeture batata makola nyoka programme madinga ndenge tolobaki bamama tokosala programme toyeba ndenge nini tokokendene soki tosilisi manche tokoki kobongama bongo tokosala programme tosilisi boyo otongo lelo okomba tata mwana mpe tata molimo santo amen.